Lisoto kobetela yo esalami bongo na Afrique du Sud, na Afrique angele pesi pasi yaya mwasi abala na Kinshasa baya bongo na Afrique du Sud kasi abengisi leki na ya mobali aya congé leki akomi na Afrique du Sud leki akufi ebe mezongi na Kisasa mama pa ye vacances na Afrique du Sud awa kaka na ndako ya mwana na ye mama akufi nani azali koboma bango epesi pasi ya kosakana te yambo mama akufa akendaki na mboka azongaki mwana na ye msha mobali akufa kizo pesa mbilinga ya kosakana te mama ekotala mwana ye akufi azongi ebebe epesi mbutu famille siliki ndeko yoka lisolo mabe ezo uta wapi qu'est-ce que réellement arrive qu'est-ce qui est arrivé na famille wana pona ni mama akufaki nani asali makuwana yango lisoto kobetela le lisolo oya pasi ya na bana chaque fois soki oki lisolo oyo partager koboma yango pona yo mote po écouter ya yo nzela o bozali komona wana ezali bongo route ya nationale Gemena Guadolite bandeko nationale pena yango national 1 poto kutu te zelo boye o soki mbule beti ekomi poto te bino bongo na biso bandeko Équateur ba notable bozali wapi tukosongela ngo na émission ya lelo tokende bongo na Brazzaville na Congo Brazzaville epai wapi bwali komona wana cérémonie ya dot ebimisi bitumba famille ya mwasi na famille ya mobali bayokani te basengi dot ya 15,000 so kombi wana bitumba ya kosaka te ya degré bazobamba na bakiti ya kosaka te doki ba marié kutu tuila mwisi ya zaza ya kosaka te papa mwasi amonani te mama mwasi amonani te basengi bambongo degré moko exorbitant est-ce que liba ezala koteka mutu pasi ya yango tokosonga kana émission ya lelo tokende sika boye na Kinshasa précisément na prison ya Makala epai wapi mbutu désordre ba beti ba prisonnier pona nini ba beti ya prisonnier boyebi big boy ne pas ba oyo bakangaki bango pona makambo ba vendeur de vente d'organes ba rein ba songolo pakala ba big boy bazalaki na prison alors groupe ya ba big boy ba bi on en a marre biso totikala kolongola ba rente batu o basa ba commanditaire basa kuna il fallait toloba alors batimbisi bango tango batimbele ke ba big boy ba linga ba vérité ba côté de bango na prison na ba cellule bango ko beto wapi ya ba linku ba ko sakala te ba musu ba koyi ba kawo ba pa ya ko tosonga ngo émission lelo o eza chambre ya big boy na ebité est-ce que koloba vérité za mabe makambu ya ba rein biso to sala ya mote bato basala makambu ya ba rein bazali pe bazali banda biso to sala ya mote ngana sala ya mote ko ba proposer ma pe ba forcer ngana ba konza mboko yo mobali mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokoya mayanga na retrouve douce tendresse affection epana yo nasalelo nini mpo ndimake na kupendaka sana shitakwacha pelende wenjoro. Pour l'habillement des classes de vos enfants, pour l'élégance de vos enfants, désormais, visitez le magasin Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo. Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo, l'habillement officiel de vos enfants. Awa et pas Mama Charlotte. Moi namboka bon monake ba namboka congolaise tala biloko ya kosala et pas bapaya. Acheli biso bilamba. Banda de 0 à 3 mois, yango yo. Soto yawa de 6 à 9 mois. Toke wana de 9 à 12 ans. Toza na nyonso. Bana mibali na bana basi. Soto yawa. Bomoni oya bana basi. Ndenge mwana zo putsana. Toza lokola wato yene 8 ans ti komata. Yango yawa. Koto yo ndi makambo. Mwana zo bimondire ministre. Ya bataille nyoso yango ba Samuel ba Chuchu yango yo Afrika la tsabana oyine to butaka elengi tala ba fest bana mwana bimi na fete batu ba komobanga soko lingo somba biloko yo omonike olingo sepelisa mwana na yo ko déplacer na yo te okotika na internet okomona adresse na biso yango wana. Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo. Adresse Edenval, Greenstone Shopping Center, shop numéro L119.
Téléphone 011 52 46 366. À Jamestown, nous sommes sur Meyer Street 183. Jamestown Town, Johannesburg, shop numéro 5. Téléphone 082 324 85 22. Place nyonso zali benga biso kotaka ligne benga biso teotiko bila batine na ndako. Little People Shop tozana bilamba ya bana ya qualité olingi osomba kota na website na biso retrouver biso na Facebook toza online pe soko osomba partout na Afrique to délivrer bino na ba Korea na biso préférence ya malamu ya original. Donc, c'est la livraison à domicile. Little People Shop met à votre disposition l'achat en ligne. Allez sur Tekelote, tapez Little People Shop. Choisissez l'article de votre choix. Il vous sera délivré jusque chez vous à la maison. Mais aussi, allez sur Zando, tapez Little People Shop. Choisissez l'article de votre choix. On va vous le délivrer jusque chez vous à la maison. Visitez notre Facebook page, Little People Shop. Little People Shop, ya biso moko. Little People Shop, ya bana mboka. Mbote la bino bande ko balandi ya radio loko télévision bisika nyos tubozwami. Merci na confiance et fidélité bo pesa kana programme oyo radio lokole masolo et pa wapi to kuta la kapola ko beta masolo ya makambo sali ko le kabongo na communauté na biso africaine ya ozala na Kuala Lumpur, ozala na France, ozala na Belgique, ozala na Luxembourg, ozala na États-Unis d'Amérique pa Michael Josh, ozala bongo na Canada tala émission na bino yangoyo. Ba oba ebingai cela me va droit au cœur. Kasi soko ebingai te ba benga kangai fiston pelende tata ya Sedek. Papa to kuta na kabo epona ko beta masolo ba chaque fois soko koti eloko ya liboso soki ozali abonné na chaîne oyo yebaka boko aimer vidéo et puis ko partager. Kasi soki ozali abonné te eloko ya liboso koti yo o s'abonner d'abord. Tango s'abonner et puis o partager ya partager émission oyo. Masoto betara awa soki sungi yote peut-être ko sungande komoko songolo et sika moko pakala. Est-ce que okomi hein? C'est que bien yambo to betara masolo bandeko tika to développer bongo ba titre oh moni kuna la sommaire kasi yambo to développer ba titre bandeko belé bandeko ima papa fisto publicité le kebele comment publicité le kebele ba bon ça désormais ba ko mona to tika to ta ba publicité mingi e balosa na suka mais ba oya ba sponsor na biso o na biso yaya to ba do plaquer ngo wana souffrir quand même pour na ba publicité ya ba sponsor parce que ça bango biso to vivre te est-ce combien et le gars bosta senga kayo yaya soko kote na site au moni wana yo kota na site ya Michael Josh au kota Michael Josh au poni article boko yaya to somba ba jaquette mali les ali wana ba t-shirt ezali ba ensemble ba perpète ba soule nyoso tout oyo e kosala ke mutabi ba bonzenga pour avec ba congolais voix ta voix tout ba africain contre la Michael Josh site et puis au commandé na ba mama o ba tekara ba puta ba mama ya Bruxelles ba mama ya Château Rouge ba mama ya France ya Suède ya ba mboka nyoso tout Congo Brazzaville ya benga Michael Josh ba super wax hollandais et côté kana moins cher alors côté ka donc mutumo côté a tekara prix de ko la Michael Josh ba super wax imaginez Michael Josh alors côté ka super wax moins cher que le ka vlis ko bango moko donc c'est que comprenez bon combien c'est que bien Yamboto banda to ko insister to lobi bande ko ba image auto relaxa bino surtout à partir de monsieur ko landa boko ba image terrible ndenge li soto ko beta lobi mama moko abimi na chambre d'hôtel mbangu Bonal Dre hôtel a komi pemela mutuka bo ma hôpital a sali kaka na bilamba a koufi sur place image auto ko telo yango te et ça monsieur lobi kasi image ndengo wana ya il faut to poster yango kaka na groupe ya ba membre d'or gold members of Radio Lokole, voilà ba membre d'honneur. Ya ngoso ko ligeko ba membre d'honneur kuna okomitu kusama soute ba image. Beaucoup na to ko poster le yo. Émission to poster ba image oza approprié oyo eza sensible pour na YouTube to tsango kuna to tsaka ngona groupe wana. Alors pour ko ba membre kuna ko kota la groupe wana benga biso na privé ne ça la gata websa yo et sengi nindi pour na yo o kota la groupe wana ba membre d'honneur. Est-ce que bokomi c'est que bien.
tokende maboko na Équateur epai wapi nzela bwali komona wana bandeko nzela oyo ezali route nationale na éviter sa nationale numéro combien numéro 1 numéro 2 to nini mais ezali route nationale oyo mema bongo Gemena na Guadeloupe et atala ita route wana za presque zambat vraiment ba notable ya Équateur bozali wapi ba notable ya Grand Équateur bozali wapi atabino moko tala route pena boye ndeko na moto to na presque na zelo bosiko mabele ya boye soki vraiment mbula ebeti mais ko porte mutu ko leka souté kaka to voter bino to ko voter pour na polo te mbori ya yebela ko voter pour na polo mbala ote ko voter pour na t-shirt te voter réel est-ce que okomi o te robaki te to robita ba route boye o pena route nationale de Gemena à Guadeloupe boye pena ata presa mobuta oyoka mawa akolela akosepela te boye ba notable ya Gemena ba notable ya Équateur bino bongo na biso pasi o to lobaki te to lobi tokende bongo na Congo Brazzaville epai wapi cérémonie ya dot esili na bitumba ya kosakala te bandeko famille ya mobali baye na biloko nde bayokana très bien mais mbongo et comme tanga ya mbongo monta bayokanaki famille mobali na ngombe famille à moi c'est boy ba futa 15 000 ceux qui combien baba ceux qui sont 15 000 combien ceux qui sont 15 000 francs c'est faille ceux qui peut 15 000 dollars ceux qui peut 15 000 n'habiter monter à 15 000 8 fois bakisa famille à moi si famille mobali boy mais bien on va te la monta au te fo baksa mongo nani o baksa wana ba noko ba te mbutu ya boyebi ke na balibala de bakena libala famille et ça va rappeler boulot que wasalaka et pesi bilinga ya bitumba e bandi famille à moi si na famille à mobali to ebite soki ba ko wela nini on n'a pas donné de précision mais c'est aussi précision to kozonga to ebite est-ce que ba pesa kimbongo famille à moi si ko kabola mbongo ngo e pesi mbutu bundi bango na bango to bitumba wana to mona ezali ya famille à mobali contre famille à moi si et pesi bilinga mais ba marié tout la musi ya zaza mwana mwasi poids mwana mbali poids donc ba palangani ya bitumba ko sakala te boyebi ke tango ba libala surtout famille mobali bayebi ke banzunga biloko zalaka wana ba sa ba yobala te ba ko pesa ko banzunga biloko siko ba yanke ba profiter na peto ke na kota famille mobali ba ya pena be kanda wana ba dameta le bagarre bandia ko sakala te alors bino ba ko bala mwasi to hier bala mwasi mbongo bosenga to pesibino et comme to bakisa le mbutu ya des autres au sakalate bagarre et ça le monde à Congo Brazzaville ma bale beba boyaki libala bien comme ya bitumba bino bongo na libala ata bino moko soni andengo wana est-ce que libala oyo e ko sala masusu ata esalami e okene musika e ko mateko mwasa kota ndako abotaka te o miom o ni libo kiste ya to yebelaka kimia eleki nyoso tu oh libala utaki na nzambe oh libala ya boye esengo na likolo baninga libala ezaka esengo ya likolo mais bino komi ya bitumba boye ya yebela esale mbongo na Congo Brazzaville surtout si ba détail mususu to kozongela bino o to lobaki te to lobi bokomi c'est que bien Tozonga bongo na Kinshasa na République démocratique du Congo mais tokende précisément la prison ya Makala to mona ki awa e ningisa ki réseaux sociaux o ba kaba musala comme ça inani kaba musu big boy o musu na ba o ko na prison super gudana ni wana ba ki belé ba big John bongo tu wana ya ba nzoka bango il paraît ba ça ba innocent bakanga bango oui pour na makambu ya barin bateka ba trafic d'organes mais il paraît ça bango te eza batu mususu balingi ba dénoncer batu oyo batindaka bango to batu oyo basalaka makambu ya to tele macho tala ba monde ba loba biso teka ba rente to sala makambu ante mais big boy kande le kelnga dévoiler loba soki ba yaba ki futi ndenge nini ya ba kotela bango na prison nkubo bazui ya okomona donc ba beti ba bakaba ba beti ba big boy ba kawo sakarate na mwana mbada na mwana kutu bana mbali oyo bana o papa wala soda lobaki abalaki mwasi na mwana na ye kota bonga fula kedaki akati mwana longolie ba organe so to wala ki koteka na moni pe ye pas une kuba kao ya to yebela yango procès oyo bakene na procès mbangu ba condamné bango buba kota makala bino bongo
procès n'est pas une investigation. Bokangi batuka ndengo na mutente batema boke boshi batu boshi no afi bosalisi ba fi moko kuta le ki wana ba fi wana sana innocent totanga ki mais botiki à côté de prison bino bongo na ba fi ya batu na bana batu tala sika ba ba vérité ba côté de bango nkuba ya makambo à côté de la prison oyo beta nkuba pasteur onanyo évêque mukuna ya za la prison lo baka ba ko bete les portes ba menacer ba bete nkuba batu bandima kate na yebi pa autorité moko asayaki na prison ndengo na ba côté na nkuba okoboya na pas la porte de prison la ndengo na porte de prison yo na kati okangate okangelo libanda donc à tout moment ba fungoli ba sali o balongo besoin donc nkuba o ba kaba ba zui nkuba o ba big bo ba zui na ba nkuba ndengo ate ba lapi ya ba kao image soko lingi to kotinda mais to kotinda boete to kotinda image kaka na groupe ya Gold Radio Lokole TV. Si on a besoin de la coupe à gold wana, allez, au bengue privé, au côté de la coupe wana. C'est normal, non? Parce que tu vois une image de pas tous les mots. Imaginez 2000 personnes, c'est une image. Bah méga fait qu'il y a des wifi sur tout wana. Et puis bah les reçoit 5 images dans l'homme a dit, t'es une image wana. Aïe aïe aïe. Il y a peut-être une image qui est dans la méga. Il y a peut-être une image dans la wifi, ton wifi à ta yomoko. On s'est présenté pour vous dire, tu n'as pas image. Ah, c'est comme si nous sommes obligés de avoir une image. Est-ce que vous commis? Donc, tu n'as pas une image dans le groupe. Il y a des membres d'honneur, membres de Gold. So, du côté du groupe, on a pour avoir une image. Alors, ben qui sont privé au côté du groupe, on a pour avoir une image. Au moment où tout type de kaba nkuba, au moment où kaba li kao. Tipo yo, akataka. Moi na papa soda wana libalongo le organe wana kao kuna donc papa so mon image oyo akose pe la forme on a venger ça moi na yi kitoko mais awa talaka ka moi sélection to monter là très bien to ça il sélection to longo ba passer à be wana pour la kaka otala landana oyo eza chambre ya big boy eza chambre ya big boy na ebité est-ce que koloba vérité za mabe makambu ya ba rein biso to sala ya moto bato basala makambu ya ba rein bazali pe bazali banda biso to sala ya moto ngana sala ya moto ba proposer ma pe ba forcer ngana ba konza mboko yo même si na sala mabe na ngai naza droit il faut vérité eyebana botala pena sabotage ko nyonso salami ko nyonso bomoni lelo ndenge bauti ko beta bato ba bandi pona vidéo ndenge bozomona nyonso to esalami pona vidéo wana nyonso bozomona baba transféré à Lubumbashi na condamné 7 ans peine na ngai sesili depuis na yawa na Ukraine na za coffre na tikala kotambola na prison te 2 ans yango na boloko na sali 7 ans peine esili na bakisi na 9 mois tala lelo ndenge bazo ko panza biloko depuis bakotisi convoi moko ya bakaba biso bato Lubumbashi bato ko samba bazali bazana ba assignation awa moya ko mema biso ti lelo batikala ko mema biso te to souffrir na kati ya boloko boye bazo ko panza na to ba biloko ngo bozomona donc sabotage et salami dans tous les chambres. Sabotage et salami. Document yangoyo biso kwa Lubumbashi tozana problème depuis 2021 mikanda depuis 2021 tozana problème Lubumbashi bazo service te toza fermé depuis toyaki bazo le bele biso te mikanda yangoyo baso batindeli biso mikanda depuis batindaki ya ogenda ko samba na Lubumbashi ilelo ngai pene na ngai c'est sili donc ceux qui boyoki ke to kufi bo comprendre ceux boyoki to kufi bo comprendre pena ceux boyoki ke to kufi po toza menacé à mort Radio Collective Fiston tous abonnés massivement c'est validé ya botoko mawana tika topesa matondo to remercier Michael Josh sponsor officiel ya chaîne Oyo qui nous accompagne et qui continue à nous faire confiance. Michael Josh, merci à toi, merci à vous aussi Kozaliwana. Alors to senga abonner ko moko bandeko ko na site na website ya Michael Josh au côté kuna oponi article ya soki net na Afrique na Afrique boyi sikoyo winter ngebana
Vous comprenez? C'est que en Afrique, boye, et on est banda, Sam n'est pas en Afrique. Pour ce moment, on a oyo, les t-shirt boye, toi là, ti boye, polo oyo, il y a Michael Josh, au sentir kilo, pendant que tu polo, pendant boye, mutandimi. Mais en Europe, si quand boye Mali le banda. Donc, kuna ba rivage ezali, ba veste pene à solo, ba jaquette pene à solo pour na winter, c'est quoi hiver na Europe, na Amérique, na Océanie et Bali, déjà beaucoup de kuna na site pour na commander quelque chose. Ya to supporter Griff ya wana mboka ko. To supporter Griff ya wana mboka. Ya biloko ya kolata ya bien na moins cher. Tala yo que ça ba chercher kuna 1535 €. Si kalango ba trahir payo. Soko soma chercher na Michael Josh. Primo ko abordable. Maman na Griff ya wana mboka. Ya na lingi Europe nyo surtout. Pour yeba Michael Josh existaka. Ya bengako. Côté na cité, commander quelque chose pour Michael Josh. So revenu au côté na cité, yo benga le Michael Josh to sana ngwa. So ça la monter benga to repesa yo o so la Michael Josh yo moko. So ça la ki yo mutentel to mona la télévision Michel Leki ngala so la mechentel. Na mechentel couturier tel papa, et ça griffe papa ya to soutenir wana mboka. Est-ce que vous commis? C'est que bien. Ya to kobete la osika ba li solo oyo do sengi na papa mama fanda wana makambo le kala ba famille ya makambo so le kala ba famille ya batu lokola filme lokola maseki makambo e bandaka nango kala to banako yeba te po YouTube ezalaka te ba Facebook ezalaka te ba TikTok ezalaka te sika e kombo to komona makambo mokili oyo tika na nzema na mama nzema matusamon aya ofutanga $1 pa mana afuti ba majabu mukisa makambo bato mokili makambo minga na lelio mama ya makambo na mokili oyo yoka lisolo oyo obengisa mutu na famille mabe obenga te oye bana kena sala nini kuna bana kena filiste sala nini bana kena poto sala nini loko mokote ya obengisi be mutu problème ndeko mwasi oyo bana ko fa l'Afrique du Sud enfin bazaki na Congo balingana mbala na ye ba ye Afrique du Sud. Parce que la vie est très bien normal. Kaka ndenge zalaka. Ya talibi oh les qui n'ont pas à la Congo kuna mais les qui pas ko ya ko beta ma tour. Ko tala biso. Les qui a moi si mobile la ya fouté les tickets à Lumwa Kinshasa aya na Afrique du Sud congé. Pendant qu'il y a congé il y a un so congé n'ingé si la boy na pêche exemple typique il faut rester là-bas 1 mois ça c'est le cas moi 2-3 semaines ndeko wana kufa d'une manière mystérieuse faut éviter kufa n'engeni ni bito mettre le soka de pêche biso ndeko wana mobile ya kufa ki ba normal peut-être aye changement climat au c'est la kama lili boye avec peut-être maladie ba normal ba jouer bembe ba tini na Congo ba kundi tangu ndeko wana kei. D'abord, ndeko mwasi oyo batikelanga na mama. Papa na bango akufa. Le solo oyo peso pesa mutu ko swa. Et ça na ba département. Le pango na bango ya Kisasa. Papa na bango akufa. Donc, to beta le solo ya mwasi. Papa na bango akufa la Kisasa et batikelanga na mama. Na ba leki na ye mususu. Ye lokola ya mukolo. Leki mususu pe ayaki na Afrique du Sud akobaka moi de le sendengo wana ozomona mutu bafi de kobaka moi mbilinga est-ce que bokomi zo bete ngo bena ba détail peut-être pour bo comprendre la famille ya batu bokomi ya sikoyo na Kisasa kuna mama tikala ndeko na bango musuta Kisasa kuna à part au teko kufa na Afrique du Sud bazongi sikuna musuta Kisasa akufa lisusu ya yeba ko kufa bana mikolo za sina bien te maman na bango de pesier souci mais comment ba na ngai mikolo ba kufa boye ndenge nini mama akemboka ko déclarer mais comment ba na ngai ba kufa boye ndenge nini mama gana mboka so pe ko saka so pe ni me probete mama gana ko déclarer bref tanga uti mboka aye mama tanga ye ko zonga eleki pe mo mikolo. Entre-temps, il y a un côté de la vie qui tourne, c'est normal. Maman, 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 Afrique du Sud, elle a visité. Il y a l'anda du solo, malembe qui tourne, mais côté, ayo, yaya. Et qu'on peine yo. Oh, émission éveille à conscience. Tu as qu'à fondre l'esprit.
Les locaux en Afrique du Sud, peut-être Yopé, au sein de la France, la Belgique, la Luxembourg, la Australie, la Suède, la Canada, les États-Unis, la Océanie, la Australie, aux appels peut-être la Kaoyo, la Ndamalam. Ndeko moi ça te mbal na impression ate maman faut ya congé maman na mona maman kala pour la nini boy maman na ya congé maman ya congé li kambuté mobile a foutu sur asali ba démarche a plimbongo ndeso tukuna bazoli maman na bango visa maman bokilo te maman bokilo a peu congé en Afrique du Sud talaka maman bokilo ba sata kisasa metaka comme en Afrique du Sud comme ndoto ngebu do maman peda le akomi ko lia mbala peda doki mbala ko na miliki ya gogo maman peda soki ngebu ngakomi doki gaya maman peda normal. Tango etika lega un mois maman azonga lokola ma seki maman salaki na bien maman salaki na bien maman ya chambre na bien lali ba soli pena moi déjà maman ke kolala ba bango ba ke kolala ndesa la kana tongo boye moi na moi site il faut ya na chambre maman boni wala buki e kana ça na tongo boye ndeko moi c'est qui na chambre maman la bango pata la maman so maman la muki akuti maman za okufa o le kamunini oyo maman akufi abandi ko la bengi mbali batadi ba renouer ba kena ba bengi ba constant mbila ye maman pena akufi ba pompe ba ye non maman za okufa oyo ngambu nini oyo leke yaki awa akufelinga na ndako famille yimaki maman lisusu ye awa mama kufi et pesa ki mbu talaka ba koloba nini yo c'est la famille est bien mobile azana normal azana ba moyen na ino ba nini do yo mto benga ba famille na kisasa po olia ka bango oyo kolela mama ba koloba ka ndingo ezaki ndingo ate ba sali ba démarche mais tout corps mama ezongi na kisasa yo kasi ko lisole ba ndim ndeko mama asa mama na yete mais mama sana ba ndeko na ye. Entre temps, vous avez Sabino awa papa na bango do mobali ya mama na bango akufaki déjà mama sika lopangu ye mona ndeko na bango tolma papa akufaki alors ndeko ya mama ya mobali akoba ko fala lopangu wana pa ndeko nganga makamsuko na mukili wa yo pena mwana mobali oke fala lopangu ya ndeko na mwasi do mobali na kufi mama sako mukolo yo ndeko na mobali ya mukolo yo ko fala otingami ofanda kapana lopangu wana bino bongo na bandeko na basi est-ce que bokomi hein tango ebembeke kisasa bandeko ya mama na bango ba uti na mboka ba ye par-ci par là bataille nani akufi ndeko na bisa kufi finalement c'est quoi bango ba ola ksanini ye kuna mwana ndeko na yake na Afrique du Sud kuna akufi eko soka do bino kuna Afrique du Sud tout na kabino ba tout vivant bozo que la so bembe ça ndengo wana do soki mutake kuna il faut soka ka ebembe leki ya mama na bango propre ya ko solo oyo leki ya mama na bango papa uti mboka ye évidemment mama ta akufaki awa mama ta kile bilamba na yeti mama so ba bilamba ya malili mama ko brado jika pena ko ba forme ba forme ba zo ki ba forme no so tourner ba kanga ki on bien ba teka on a kata circuit ba finiki et qu'il a ta circuit pas bien non nezali awa bilamba mama nyo so tourner ko la ta tsako na kata circuit so bo fungolo circuit ko te ba ko bo na bilamba na yewana leki ya mama na bango awutaki na mboka baba yara ya kufita tanga so ya ayebo etu aye baso asokolela baba fungola cercle nini bafungola cercle bilamba baba yara nga baba bino bilamba na ye batina bilamba na ye wapi bafungola bilamba bafungola cercle basu bilamba oyo zwa oyo sokola ola siko yele kila yo na ya mwasi awutaki na mboka aye na pièce moko ya liputa na ebite pièce ya liputa taki super wax hollandais ko ya Michael Johnson ateka kai ezaki super hollandais so peut ezaki itex africain so peut ezaki soso na ebite ba ina pièce elamba ndi balobi abi pièce elamba o na ina ngo yaya mwana soki mwana ya ndeko na mo songolo pakala na mboka abalaki ba pesa ki ba pièce bilamba ba mama surtout pièce o na ina ngo oyo ezali pièce o ya yaya fragala tango mais ya kufa jamais gotika na côté pièce oyo il faut kundana pièce oyo pour pièce ça il a mana ye ba do mona ngo normal
bazongoli bilamba uta Afrique du Sud balongoli wana azui pièce wana abinonga fracha yango na makolo pesa elamba na ye yaya bafungoli cercueil leki na azui pièce ali puta wana atie na makolo bakangi cercueil bakundaka te bake kokunda bakundi pe siko basaki balobe alobi kosakala te baoloba kaka ndenge leo bango mpona bango na basabaka mwana bakoka lokola bata Afrique du Sud yaya balobaka balobono mabe wana me bakuto no mabe wana te est-ce que komi yo posa la kawana bato ebele bandeko na bango bakufa na voie normale to mutu muso sala mabe bakosela bango makambo est-ce que komi okomi to na kosito ya solo bato ebele yaya balobono mabe bakuto no mabe wana te landa di solo tianga baje ya tuta bajem bandeko bajem makambo na mukili oyo bake kokunda tango bake kokunda eleka na ngopeti eleka na ngope eleka mwa mikolo sikoyo kaka ndenge zalaka leki siko ya mama na yebi soki ya to leki na to sabino to mobali la kufaki ndeko ne mobali amane ko fanda wana siko bana pasa mikolo wana ba yebi soki pe noko oncle bon siko ndeza wa ndeko no pasa kufi yoko tika te folu ka moyen obima awa ndaku pona to tika na biso bana noko wana boko bima na ndaku noko matende ngeni lupangu ya yote yo wana fana sona sima ya sobe ya na sobe leki na yo mobali na bina sa kufa deja kala batika kiyo wala siko bandeko ya mobali donc bandeko ya mobali ya do basana mama na bangoko siko ba papa kulutu bango ya autobus du solo est-ce que vous comprenez papa na bango kufati siko bandeko papa na bango po mama papa leki na bango kote ya mama noko na bango ta mama abana fana sima mama wana ta papa kufi siko tongo pe mama na mpa okufa ale bandeko ya papa na bango abino noko fa lungo wana noko aboko lungo na fana kala o fana atangi nani eza lipongo na hote noko aboyi aliko lungo wana te bache pression ngala kemboka noko akemboka o la kemboka so na zongi na wasonga ka wana noko yo bongo na bandeko na yo eza lipongo na yo est-ce que komi kaka nesa na famille ba luka ndeko moko ya famille aye balagina pasteur mogoboy kaka neza pasteur aye kotala ceux qui peut mondimi na ye so pe fidèle connaissance on sait pas ina lupango tanga na lupango wana yaya ba to nzambe bazali ba pasteur ya nzambe bazali ya o ba sala nzambe bazali inanga bo solo ebele o ba so ganga kaka ebele be wala ba sa ya nzambe ti ya ngona so ke sa chaque fois yaya so na ba prière o to be fata pele ya musika benga kabiso to pesa yo numéro ya prophète Alijo to apôtre Charlie Boubia ya faut bien yebisa biso problème na ça nini soko briefer biso problème na yo to yebi to continue pe anani soki yo ko mi poneli essayer okende OK sika basengi yo parce que y a des bateaux musu basenga watu mbongo oko mama tina na luka $100 na zali wana $400 na sana mbongo te papa sala prière te kende ko defa na banki oko futa prophète yo bongo na bandimi baga defa na bango futa mais prophète Alijo apôtre Charlie Mubiala balobe ya clair nzamba pesi bisu yango fele to kozongisa yango fele soki mutu ye moko alinga sala action de grâce mais yo avant ça me la pana mutu osenga mbongo ya bino bongo na ba chrétien bino bongo na bandimi est-ce que bokomi c'est que bien passer wana ina lupangu ya sino ba prophète a solo ba Alijo ko ba to ba so na prophète Alijo ba zo zo bene fata na musika ba comprendre ngo prophète wana yeba ki makambo ate se leka tuni sikoyo o ba sala ki na yo wana bi mais nzambo ya bisangai na lupango mutu akufa na lupango oyo mutu akufa na lupango na ote bozaki na matanga mona lupango oyo abi oui maman na bisa kufa ki bien voilà il ça quelques mois oui nzamba ota lisanga mama wana zo ko déclarer makasi baboma bana mwana ye na fisi baboma mwana ye bana imbale baboma bango o mo ka na Afrique du Sud na mususu na Congo baboma bana mbal na ye
mama wana babomiye ko papa wa ndeko na ye sikoyo ndenge babomiye boye esprit na ezaki na rage ko sakata li avenger bana na ye ni bakufa mbala na ye sikoyo bakangie basinga na makolo moyen a bouger zate azo luka moyen ba fungolo basinga wana oh bakangie basinga na makolo ndenge na bino. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tangu wana passer comme sur prophète est-ce que tangu corps awa qu'est-ce qui s'est passé basala kilo na makolo il était obligé d'accepter koloba non babila mako Afrique du Sud ba kisaki na choqué ta ba misiango ndeko na moko yaki na liputa moko abaki soki mwana nkasi abali na mboka soki ndenge nini asu liputa wana achaka na makona abi oyo ifake na liputa na ye eta mama abi voilà liputa eza liputa te eza akanga ki esinga na makolo po moya tambola ezalité yaya papa chose à la raison mabaloba yo ti le côté au croire il y a pas les liens entre les morts et les vivants ya solo na habité hein to solo la pembega haute voix na sala émission ngamo sala émission ensemble na bino donc maman wana moye atambola ezate bakangie basinga soko la ni témoignage ya maman oyo alobaka bakanga ndeko apela témoignage awa kanga maman na prison mona ezaka na Botswana na Namibie na désert eza na site biso wana oyo atindaka mwana moko ya ndoki akende kuna akende oyo asomela maman na téléphone bakanga maman téléphone bakanga pe maman photo na téléphone photo bimate omona ka nzete mte bima mais batu oyo ba na spiritualité ba mona pena maman na mona photo wana poto pesa pena photo wana pa bata maman o spiritualité ba mona maman soro kei na site na biso mona photo ngo zawana ele ba ngo zawana iska ba mona nzete ba encercle la rouge donc maman telemel de wan am maman izali wan okomona ka am ayi bakanga maman na bino singa do liputo azaki singa bakanga singa moyen à bouger ezalité yaya bakenda tina cimetière pasteur ou un prophète a exemple on va que tina cimetière bakende tina cimetière bakende ko sam bakende na cimetière bakata balie bakata basiki basambe na cimetière to éviter nzambe kaka est-ce basinga wane katana to basinga sala kaka to éviter pour ceux qui basinga wane sala kaka d'être so basinga sala gité ne bête maman bima asala ba action menga na bono kola prière wana et kata basinga maman asala vengeance comment protéger ba na ye parce que on est les morts ne sont pas morts est-ce que beaucoup mis pourquoi na binde ngwana to compter du solo ndeko sikoyo ndeko mwasi kotoyo ba problème koti ya kosakati ya ba problème sur la famille talaka source to sambela ka ba bolongo na ses note mawa ndeko mwasi kotoyo azui problème limwe ko ba ko vimba bakate lokola mokumba lokola comme la retard te doki nzoka ba ngoni nzoka doki ba aussi ba miome ya miom pene zo libume ko moi ça zemi nzoka moi ça zemi te e bandi ko sala pema nyoso wanini monde tene bazo ko linga sikoyo ba ido ba silisa ya ba doki ba rusé hein tade ba ne ko ba memile ki mangu molimo na Afrique du Sud pa ko kufela aba ko lele awa ebembe zongi maman na maman tande ko protéger ba même maman na Afrique du Sud mota maman ya congé maman ba ko lela awa pona nini ba banbela ngo ber ya ba loba ona mabemba kutona yango te est-ce que komi ba travailler ndeko mwasi libumu donc ko kanga pema ba ken hôpital ya gouvernement awa ba pesa bango rendez-vous moko ya musika moi non rendez-vous na kokate sina rendez-vous wana buzoba po miom ebali ko mata ya 3 kilos peut-être miom tela 3 kilos beba boto à combien ba même so boto ba 2 kilos 800 2 kilos 300 ça dépend so pas tomber ba 1 kilo kingani mais siko yo pena même 3 kilos ya 3 kilos est-ce que tu l'as ngomo nango to vidéo o monango o kapela somo yo moko tellement ban la ya mona ka mwaka tuku bianza abundi ba kena hôpital privé ya ba sala opération o yebi ke yoka sikomi ya maman o sa mwana ilaka na ko linga un jour yemo ya ko témoignage awa ya
Maman oyo tazaki en bonne santé. Tant maman n'est pas zaki awa. Hier bande ko komba l'église. Mo ba lebna ko zoya bana kumi mutuka bu na dimanche atikiye maman côté avant ba tuba ko samba ya kombo l'église a pangus église chaque dimanche. Asala ka musala ya nzambe maman wana. Ya on no ba chaque fois yo ba musala oko rappeler nzambe nini. Yo zo ka ba mbongo na yo osala ka lango nini opanzaka masanga ya. Ofuta ratiki oke kisasa oke koluka ba chroniqueuse oke koluka ba théâtre talande ko anga kufi na scène kuna bonandi Google Google nga expliquer ne Michel Lobi bonanda ki ba grand prêtre mère ba sana palais oti grand prêtre mère olandi ba chroniqueuse na kisasa olandi ba théâtre yaya osaka na mbongo na onini tala radio le collé yangoyo okolo bano ngana mbongo na ngai na somba la tindi ba caméra pour na radio le collé mbongo na ngana tindi ba micro pour na radio le collé parce que oko rappeler nzambe ya nzambe yokela ngai mawa radio le collé oyo to na ba témoignage pas na yo na sombela ki yango micro nzambe otala boy c'est vrai oui a somba ki micro na radio le collé akokanisa yo ndenga kanisi mama ora oloba Maman oyo basala opération wana docteur ya ba indien ba lobi sala rango 1 heure de temps isili mais opération maman esali 8 heures de temps ba longola nyom na budo zaki doki nde ba chaki eloko wana zaki so ba ki hôpital ka bu ale kao ya ngona ka mutaki na hôpital no o abimité ya soki ndekono pas na hôpital zaka l'état de prière est-ce que commis to so la pembe tout sur la pembe ozali émission éveil à conscience ya to kaka opénie yo to kaka opénie yo ya penyame ba docteur ba bandi opération ba bandi passe wana docteur ye mo ka zo témoigner zo ko loba ba kati pena misisa ba nyom surtout ba kata ba bimisa bezo bimate oh ya le gars vraiment c'est qui ko l'hôpital pena da tele pena ba suki abenga ba docteur nyonso tu ba ye nga ba mukili ya nzambe yango est-ce que na oloba peut-être prière oyo mama na pasteur wala ndeko sana cimetière mama na bango peut-être ba kataki ba singa wana mama na bango ko intervention na nzela ya nzambe peut-être on ne sait pas parce que tout est possible pour vous le gimbangu azalaka est-ce que vous commis docteur abengi ba médecin surtout ba yiba falo abino opération sala ngolo ko la liyanzi to longola ba mimo ko la liyanzi mais auto comprendre ngote comment to katwa misisa eko bimate nini to sambela yaya docteur abinga ba elange suki na ebite na osa nini na sina suki déjà ba benga mobali ba ebise ne alia to sali nyoso tout on ne sait pas et c'est comme ça manzambi donc yo personne sambelaka bo sambela atuni na mbalo est-ce que yo za chrétien bo sambela o to sambelaka to sambelaka mwana mobali oyo magasa kana mbongo na ye apesa ka dim l'église bonga kana ko ngati pasteur na bonga frabeta lisolo oyo apesa ba dim moi ça va ne ko kombola wana pasteur bango mutako confirmer nga yabi mama oyo nzamba okanisa ye nzamba okanisa pa ko na ko komba église nzambe abalo sala musana nzambe ya yo sala musana nzambe ngeni soka to ke na église te première talio era musala mais yo sala ka malamu le ka rebelle sala ka nini ko rappeler nzambe ni est-ce komi ba docteur ba fuke ba ndi ko sambela tala docteur ba na ko sambela c'est comme grave ba docteur ba ndi ko sambela wana mobali pe ko tobe fati to ko beta yaya tangu basisi ko sambela docteur moko aye yaya ba yebi docteur wana te yako zo bisa yo yaya katala nzambe azalaka na ebite soki prière oyo pasteur asaki na cimetière ba fungola mama na singa wana mama na don nzambe akomaki docteur abaluki mama na bango aye ko sauver toni on ne sait pas parce que biso wala ko biso docteur moko ye wala na loyenga non OK si bokata singa o bokata musisa oyo
bakata musisa moko wana babimisa mio mwa batina sani boye 3 kilos eza nani nzamba intervenaki na nzela ya nani Angelou ayaki vulusi kimbango ye moko ayeko sauver mama oyo to ndenge nini mama wana batongi ye abi ouf c'est bon tango mobali na ya koti docteur avandisi avali koloba na ye bino nzambe na makasi tala boye expliquer ino surtout ndina expliquer bino wana oh mieux mango eza o yango yango na sena sani tala munene boye ya 3 kilos imagine ka mama boye imagine ka bébé beta wa combien ils ont 2 kilos 500 2 kilos 500 2 kilos 200 2 kilos 800 ça dépend ceux qui m'ont mis 3 kilos dans difficile ils ont césarienne n'est-ce pas na éviter pas maman tout sur la pembe ils ont rendu so moi 3 kilos ils ont difficile c'est comme mieux musiko 3 kilos les boumuyaya ko la zembo tala bende yango wana ba bino on est dans le laboratoire donc on étudier yango que eza nino juste jusque là na no pas super réponse. Alors gloire à Dieu maman wana abimi l'hôpital azongi nzoto kolongono nzamba saili miracle tala lisolo yaya tala esika oyo wuti lisolo oyo yango la sa recherche ya okola la tisa pour autant au sambela yaya to lembakate prier sans cesse tout ça la era prière bana ne so ndagwe ba no 20h to sambelaka avant to lala to sambelaka o lala te sans pour to samba c'est très dangereux tout comme témoignage ya marque na marque ndeko o to témoignage awa ye mulungi ya pamba alagi fenêtre fungama bale kambal ne ba koti ba ko tuba mbeli na mutema ya kota gauche et bimiti na simba kuna bale ngeba kanga na prison e molimo papa na ye ko sauver seconde ko oyo mama ni bakaki basinga partir de puta wana ba docteur bakoki ko misanyo mo ati ba suki ba sambeli docteur mystérieux obima docteur wa mama na ye nzambe ya ko sunga ezaki mvulusu kimbangu nzambe mutayebi c'est que nous savons maman wana biki pona nini nzamba tali ba bien fait na ye maman ande ko komba na église apesaka dim asaka geste moko ya bien ya isku yo mbongo na osaka nango wana osala kanango nini okosata action moko boete pona osunga est-ce que komi lisolo était yo ngete yinga makasi lisolo oyo témoin vivant lisolo oyo isuki awa alors chaque fois ya ceux qui lisolo oyo intéressé ote peut-être que intéressé de comme songolo et si comme comparer il faut partager faut tout partager ya ko tikaraté partager et sunga sauver ma vie donc tu comme on a témoignage de awa de rabine ya bika qui a parlé témoignage ya frère Johnny ya mo yo bomba nini ko bomba te ko yo bomba na papa fisto yo bomba na papa Cédric papa nzamba ko tuna yo est-ce que partager émission et tout partager ko tout partager et puis tout s'abonner maman vous la biso est belé mais tout s'abonner ya s'il vous plaît tout s'abonner ko tout s'abonner 15 000 abonnés pas besoin de abonner vraiment bino bomba na papa Cédric ata bino moko bandeko ya Bundes, bandeko ya Suède, bandeko ya Danemark, bandeko ya France, félicitations France a mené, bandeko ya Belgique boza wapi, bandeko ya États-Unis félicitations boza mwa likolo, bandeko ya Angleterre félicitations boza mwa likolo, bandeko ya Luxembourg boza wapi, bandeko ya Congo Kinshasa kitoko, Congo Brazzaville kitoko, bandeko ya Gabon akoti makamwa kitoko boza wapi, bandeko ya Sénégal. Aujourd'hui émission communautaire, émission éveil, il y a conscience, il y a tout partage ko ah ba finga raté. Ah ba finga raté. Ya ozona lisolo ko beta benga biso pesa lisolo na yo mais on préfère ce ko benga biso bisoté ça là lisolo on audio to ko yoka yango to ça qu'est-ce qu'on doit faire pendant lisolo na yo. Ya ozona problème. Et donc tu ngisa yo benga biso to ko pera numéro ba sana nzambe soit prophète Alijo soit apôtre Charles ou bien ya okozwa efata na musika ozona besoin à fidélité. Bon, on va témoigner. Est-ce qu'on commis? Au commis, hein? C'est que bien. Merci à Chris Larise Pelende, réalisateur de l'émission Oyo.
Yé na assistante na yé Winnie Larise Pelende. Merci na Claudine Larise Pelende. Ozaki bon na script. Il y a émission de l'eau, na lumière to moni bongo Miguel na Joseph Larise Pelende. Nous surtout sous la coordination, il y a Mamarina Umbi Larise Pelende, la femme à la taille d'une tige spaghetti, ni courbire ni virage, la femme à la compresseur combien c'est que bien. Merci à notre sponsor officiel Michael Josh depuis les États-Unis d'Amérique et pas puis toujours recommandé au Ndeko. Quand on a site commander quelque chose. Ensemble, bloc comme ali ya TikTok au moment de ko défiler wana ndenge défilaka. So ko ça numéro Michael Josh benga bistu ko pesa numéro Michael Josh ya yo te ka super wax. On appelle la besoin de super wax na Michael Josh ba te ka moins cher. 95 € à Pamba au super wax hollandais CR. Est-ce que komi kitoko te kitoko hein c'est que bien. Voilà, portez-vous bien. On se retrouve prochainement. D'ici là. Chap chap. Et tchara. Dans le cadre de soutenir la vision du chef de l'État dans les domaines de l'éducation, Maman Charlotte Caputo, la femme de fer, facilite à vos enfants de devenir étudiants en Afrique du Sud, dans l'école de l'aviation, apprendre à piloter l'avion commercial ou militaire, apprendre à piloter l'avion de chasse, apprendre à piloter l'hélicoptère commercial ou de chasse, mais aussi apprendre à réparer les avions commerciaux ou militaires, des hélicoptères militaires ou de chasse en Afrique du Sud. Bandeko, yo mutolingi mwanona koma pilote commercial to militaire. Avantage yango yo. Obengi na numéro oyo ya Maman Charlotte. Ako guide bino. Ndenge nini mwana na yo ako sa la classe ya pilotage. Alors, avantage nyonso hébergement Minerval. Olingi mwana na yo ayeba ko bongisa ba moteur ba avion. Benga Maman Charlotte na Afrique du Sud. Madame Charlotte Caputo et ses collaborateurs mettent un hangar plein d'avions à la disposition de vos enfants qui viendront apprendre ici en Afrique du Sud. Voler à l'espace sud-africain, devenir un grand pilote commercial ou militaire. Contactez Madame Charlotte Caputo. Devenir pilote d'un avion commercial ou de chasse n'exige pas un diplôme d'État. Un certificat d'études primaires suffit pour apprendre à piloter l'avion commercial ou militaire. Les appartements confort pour accueillir vos enfants lors de leur séjour ici en Afrique du Sud. Piscine, salle de bain, salle à manger, cuisine, lavabo, tout pour accueillir vos enfants. I stayed here from 1 year ago. Oh, people coming from Congo, you're very welcome to come here in South Africa. It's a Mama Charlotte space, very beautiful accommodation. They take very good care of us. Bino batu boyebi anglais te, alobi boye. Grâce à Maman Charlotte, les loyo, ba Tanzanien, bazo yekola avion, bazami balé, moi si na mobali. Et bon bino na Congo. Ozo zelanini. Pour tout contact, appelez-nous au plus 27 82 32 45 522 ou encore contactez Radio Locale Télévision au plus 27 61 88 58 455. Papa, maman, moi na koye ko la pousse avion militaire peu commercial, hélicoptère militaire peu commercial, kaka na certificat d'études primaires. Et bongo yo zanga, hâtez-vous car les places sont limitées. Maman Charlotte Caputo, la femme de fer, Tokumi Sayo Ndenge Nini. Merci pour l'opportunité, maman.